Histoire vraie et copé sayo passi jeune garçon oyo après avoir perdre papa oya bango ba tikala kina mama na souffrance ye pona ye pour souffrance si la amona ki ke ifala ki akende ko simba kisi ake ko simba kisi kasi ba pesa ge condition moko yaya batu bingo mona ka oyo jeune garçon to papa pe ya mukolo azali na mbongo ma maison bakotaka okondimate ba pesi ye condition ye ala la ka bongo na bibembe bakamba bibembe oyo komi fréquent ye akendaka na morgue alala na bibembe oyo uti kokufa récemment chose grave asalaki yango akomaki pe na mbongo sika boye azalaki lipasa baboto bango mapasa mwasi na mobali mleki na ye ya mwasi lipasa na ye akufaki nganga bimeli ya pie yo ifola la pena ebembe ya ndeko na ya mwasi pona fortune na yo mbongo na yo ese multiplier kasi esuka kindenge ni makambu oyo epesi mutu ko so bandeko ya mibali bokota bovanda ya basi bokota ba parents bokota bovanda polisolo oyo ekolelisa yo ya solo ya pauvreté za la kamala muteme. Cela ne veut pas dire que ceux qui moyensalité au côté banzele ya mbakwana pasi ya kosakana te yango lisoto kobetela yo lelo. Soki obela kabarin to olingi obela maladie ya rein te tala système ya kosala yango yo toyebi ke nzete ya makemba to ya bitabe batu nyonso bazalaka na yango okati yango katikati okoboli yango na kati nde bali komona wana otiki yango wana ofiniki ekobota mai lobi nango soko ye zwaka ka mai wana mela sozalaki na problème insuffisance rénale ekosila nyonso tu yozomela yango yo pobela maladie ba rein ekozala difficile tokozongela oka na émission ya lelo. Makambu oyo tolobaka yango déjà kala ka ça continue à faire des dégâts, à faire couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous voyez que l'église néo-apostolique na République démocratique du Congo est kabwana en deux parties pour la doctrine ya sika ezali. Doctrine ya sika wabini désormais moi si à koki côté ya bongo na altar na litrin moi si ya néo-apostolique et ba tumsusu ba boya ki yango ya kosarate kutu basi ya ba congolais ba biso to noté ya neto côté ya ka jamais et bimza ki makelele bitumba na Kinshasa elongo na Kinshasa ya ekoyi bongo na ville ya Goma dimanche oyo ya lobby ezalaki terrible. Ya kosakalate na kati église bitumba ba pasteur ba prêtre ba bundi ba misusu ba ali ko supposer doctrine wa mosa atea misusu ba boyi yango ba ali ko ndiwa pe homosexualité kuna ba boyi yango bitumba la kati église ya kosakalate na apostolique na Goma hier tokozonga na ka émission ya lelo. Commémoration ya génocide ya Rwanda, ça fait plus ou moins 30 ans depuis que le génocide wana entre parenthèses ezala ki ya solo to ya lokuta ya bango au moins ezali génocide mais oyo ezole kana République démocratique du Congo ezali bongo holocauste et tout ka ki mitema ya batu ya kosakana te tangu RTBF télévision belge lobaye ke mokonzi ya mboka République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi akela ki bongo ko commémorer génocide ya Rwanda nzoko ezala ki dengo wate on vient vous confirmer que Tshisekedi Félix n'a jamais été au Rwanda. Il ne s'est pas rendu au Rwanda. D'ailleurs, les pays voisins, Burkina Faso, Burundi, qui peut-être pour la tension aux alliés. C'était plutôt le président Brazzavillois, le président Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, Moutala Kiwana, la présidente sud-africaine Cyril Ramaphosa, ancien président, il y a France Nicolas Sarkozy, ancien président, il y a États-Unis d'Amérique, Bill Clinton. Voilà donc que le président Félix Antoine Tshisekedi n'était pas na Rwanda pour commémorer ce fameux génocide à Rwanda. Et ça plus que l'Holocauste, ça même na Congo. Voilà. Laurent a apporté. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ne s'est pas rendu à Kigali ce matin, comme annoncé erronément dans notre journal de 13h. La RTBF présente ses excuses pour cette erreur. Na Congo Brazzaville, pratiquement plus de 980 km². Oyo Congo Brazzaville a pesi bongo na Rwanda ba exploiter agriculture na élevage 980 km², et ça plus que ville ya Kigali bango Rwandais ba kamwe. Qu'est-ce qu'il y a eu comme contrat ba salé bon point? Est-ce que ba terre Rwanda ba congolais à Brazzaville bango ba ko cultiver te et pesi mutema ba tout passe et tout ki mutema ya bato yemoko président ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso azalaki bongo na parlement ya Kigali ya Rwanda a pesa ki bango andimaki ta comment est-ce que inventé Rwanda yango do pesa bato mutu ko so ba congolais à Brazzaville ba sepel nango ata mukete to kozonga loka na émission ya lelo.
Désormais, pour la Kotinda Mbongo na Congo, on a besoin de l'agence, la Western Union, la Manigram, na Johannesburg, à l'Afrique du Sud en général, ba pesibino faveur, ba pesibino moyen Kotinda Mbongo. Partout dans la République démocratique du Congo, agence Feuve Express, ils ont dit bongo dans Rosentenville, mais on a besoin de rekende kuna te kaka obengi numéro de téléphone, on a dit transfert na téléphone na yo, malamoko ndeko na yo partout na Congo azui, asa na Lubumbashi, asa na Kipushi, asa na Kisangani na Matadi, tina Kanyama Kasese et Goma, Boma akozwa mbongo malamoko, on a dit na poto, on a na ndeko na mbongo na Kinshasa to à partir de Johannesburg, aussi na Mbongo na Congo RDC, benga bongo bandeko ya agence Feuve Express. Ba numéro na bango ya kwese koleka wana kasi likabute okobenga bongo ndeko Judith pona Johannesburg transfert d'argent basali mibale okobenga ndeko Judith. Nous profitons pour saluer ndeko Judith. Benga ndeko Judith na plus 27 78 79 53 235 wana ndeko Judith asali yemo côté asali pena ndeko Belinda okobenga Judith to okobenga bongo ndeko Belinda. Numéro ya ndeko Belinda asali plus 27 68 45 63 157 wala bandeko ya Johannesburg. Kasi ndeko Lucien azali bongo na mboka ya Ngumba Kinshasa, yo ndeko na Kinshasa olingo tina ndeko na mbongo na Afrique du Sud benga kaka Lucien osali M-Pesa to Orange Money mbaramoko ndeko sa partout en Afrique du Sud à kozwa mbongo. Numéro 1 ndeko Lucien ezali plus 243 81 31 44 003 wana ndeko Lucien. Bandeko ya Lubumbashi batikali pe simate pona kobenga bandeko ya Lubumbashi benga bandeko ya Lubumbashi. Voilà, on va chercher le numéro ya bandeko ya Lubumbashi Wantanshi. Voilà, ndeko ya Lubumbashi comme on a mami, sœur mami, on a Lubumbashi benga sœur mami na numéro plus 243 81 17 43 388. Vous avez mami na Lubumbashi yaya osalika un peu ça, on a besoin de oya d'agence transfert d'argent kaka yaya au Sénégal un peu ça pas Mami et pas Lucien malaboro na Johannesburg awa ndeko na yo partout na Afrique du Sud Cape Town Mafiking akuzwa to posa na Afrique du Sud awa olingo tina mbongo na Congo partout na Congo yo benga na yo kaka ndeko Belinda obengi ndeko Belinda to bengi ndeko Judith bakosunga yo Feuve Express. Voilà ya bana mboka transfert d'argent autre lo bakite tolobi. Voilà. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo mbote bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyos tu bozali. Merci la confiance et fidélité. Vous allez couper ça na radio Lokole télévision. Là, ça ramène chaque fois qui au côté. Et le quoi liboso yaya yo au partager émission oyo peut-être émission oyo et sungio te mettant au partager et ko big sa ndeko moko songolo et sika moko pakala soki mba liboso ta la biso tout ça na yo au s'abonner to s'abonner à chaque fois yaya au s'abonner au finir cloche de notification et puis au partager yala et ça la biso qui to koto bo ça la répéter ko s'abonner na deuxième chaîne na biso Afrique Masolo télévision kuna pe za les chaînes
d'informations et des histoires vraies. Soko lingaka radio local télévision qui ne peut pas aller qui a radio local télévision au s'abonner pour kuna kalamingite tout le monde va live pour kuna kafu na Afrique Masolo TV. Na lobi Afrique AT, na lobi Afrique Masolo TV. Tout s'abonner pe kuna est-ce comprendre c'est que bien et kendaka ndenge wana. Yambo tout peut-être le solo ya jeune garçon oya koma ki na mbongo ya kosakana te akele ko zo mbongo pour la pauvreté les cas qui a zo pauvreté qui etinda kabami tout et ça la ndenge mususu il y a certaines personnes au Baka vaut mieux vivre pendant 5 ans, vivre très bien, que de vivre pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou vivre pauvre. Et c'est là qu'il y a solo, tout y a le kuta. Il y a un autre qui met le solo makambu, oyo, et comme là qui jeune garçon, oyo, après lui, papa la bango, n'enga kene ko simba bongo, kisi. Kasi, il y a un boto comme akuna, tika to développer au modi bongo, na sommaire. Toloba ki yango déjà ne bandeli soki yo obelaka bongo maladie à rein tozo olingi se prévenir contre maladie à rein to bongi kisi ya munganga te tala ezali facile sikabo yango la radio le collé to kana ko fouiner pona bino kota la pona to na souci communauté à radio le collé oyo to koma bongo ebele alors yango lo ba chaque fois kota la ka émission mo kote soko tali yango partageaka peut-être esungi yote e ko sunga ndeko mususu ba ndeko ebele ba na problème insuffisance rénale ba le ko kufa pona ko remplacer rein ezali kasi pona ko ma niveau wana tala basala ka boya ya okay kaka nzete ya bitabeto ya makemba ezala ka ebele za partout wana ya yango te botaka nango lokola ba mbinzo okati nzete ya makemba to pe ya bitabe okati na katikati bozo mona wana olongoli ba ekoso moni wana otiki yango ndenge ofiniki yango soko finiki yango ekobota mai na tongo soko yokuta mai wana yozwa kaka mai wana osali yango na mulongo si bien jus obandi komela mai wana melaka kopo moko ya mai wana na tongo nyonso tout okomona yo problème à insuffisance rénale et causala te yo problème à rein attends ozala kita ba rein ndenge nini ekosunga o to lobaki te to lobi yango to expliquer wala tala tina radio lokole na bino ya et ozali émission communautaire radio lokole to koma ebeli ya yango ya tala ba découverte to kisala pona bino pona ko s'abonner to koma kaka 20 000 pesa pas fichon pas 20 000 abonnés bozo kumisa pas fichon boye pena na ligne semaine où ici la tête to comme déjà na 20 000 abonnés et qu'on peut sabiso njoto ko se faire sur courage tout le comme information beaucoup plus pour na bino voilà toke ne bongo na ville ya Goma et pas wapi lobby mokolo ya dimanche bitumba ebimi na église néo-apostolique ebimi pona ni pona new doctrine ya sika oyo et pas wapi mokambia néo-apostolique et si ka ba uta kuna la likolo balobaki désormais moi na moi si a koki côté ya bongo na cher ba ko ni pe ko di mama kambia ba homosexualité na kati ya église ba liba ba ko benisa pe ba homosexualité ba bala na bango kasi na kati ya église néo-apostolique na Kinshasa to pe na Congo démocratique ba boya ki yango d'ailleurs to lobaka yango déjà awake église néo ezali ya kokabola na Kinshasa to pe na Congo démocratique ba kabwani ba misusu bandima doctrine wana ba misusu baboya ko ndima doctrine wana sika ba ekomi na Goma bitumba ya kosakana te na kati église en plein culte ta ba dikolo ba yango ba pasteur misusu bandimi ba misusu baboyi est-ce que moi si sengali na ye aleka abanda côté ya likamute côté ya problème te kasi est-ce que il faudra baba ko bénissa mariage ba homosexuel moi si babalani mobali na mbalo babalani biso africain et rambwana ekolekate bande ko ba défendre ngo na ebite na kolbani pona bino pesi pasi tala makamela kai bon église na Goma na néo-apostolique ndenge babundi pona ba misuba boyi makambo wala misuba ndimi et pesi ni trouble to bosana te idéologie ya mondele diviser pour mieux régner est-ce que yo moko pena nos frères africains osomo ate que moi si babalana ezama be mobali na babalana ezama be kasi bozo bundela nini commémoration ya génocide ya Rwanda et salamaki bongo lobby et pas wapi président ya Rwanda Paul Kagame asalaki ba discours kasi na kati ya commémoration wana tomona ki présence ya ancien président et ba grande puissance telle que Bill Clinton ancien président des États-Unis Nicolas Sarkozy ancien président en France tomona ki président ya République sud-africaine Ramaphosa to komona président ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ça a fait couler beaucoup d'encre
Koutou na RTBF chaîne belge balobino ba président balaki ebeloan ba pays voisin ba cité Koutou président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi azalaki bongo na Rwanda na Kigali pour la commémorer génocide wana. Or boyebi yango tension oyo ezali entre Rwanda na Congo, on ne pouvait jamais tolérer que président ya Congo akende yo mutu abetaka bwana na yo abetaka basta ifiraka bana na yo ale azo commémorer fête moko ya lokuta yo okende kuna etuka ki mutema ya batu nzokande président Félix Antoine Tshisekedi akendaki na Rwanda te ezalaki fausse information bomoni bine batu ya onom baba fiston baba fausse information ya information c'est que zoami et lobamaka soki ezali mabe tozonga ka to rectifier. Alors RTBF to sepeli parce que a corriger erreur na yo wana a bien clairement à s'excuser que président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi azalaki na Rwanda te, c'était plutôt président ya Congo République du Congo Denis Sassou Nguesso. Voilà, erreur est humaine de pardonner par RTBF, une grande chaîne bah ça l'erreur mais bino soki ka tout ça l'erreur muke bozwaka yango botena mapeka landa ndenge balobaki ki président Félix azalaki na Kigali na ndenge ba ko bongisa yango ke azalaki na Kigali te azalaki erreur. Suivez. On va rejoindre notre équipe sur place. Bonjour Régis Dorat. Vous avez assisté ce matin à ces commémorations. Oui, la cérémonie est toujours en cours d'ailleurs et aujourd'hui, ici, on célèbre la mémoire du million de Rwandais assassinés durant le génocide, 1 million de victimes, principalement Tutsis, massacrés par le régime génocidaire Hutu de l'époque. Aujourd'hui, le monde se souvient de ce génocide et aux côtés du président Paul Kagame qui s'exprime en ce moment sur scène, on peut voir d'anciens présidents, le président américain, l'ancien président américain Bill Clinton, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, le président du Conseil européen Charles Michel et aussi, et c'est peut-être notable, le président actuel Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Et on sait les tensions notables, importantes qui tendent en ce moment les relations entre ces deux pays avec des massacres perpétrés dans l'est de la République démocratique du Congo, des massacres qui ont été répétés aujourd'hui lors des discours officiels par le ministre des Affaires étrangères rwandais. Mais aujourd'hui, l'heure est à la réconciliation, à la coopération, à l'entente aussi entre les ennemis d'hier et les ennemis d'aujourd'hui. C'est le message qui passe ici au BK Arena de Kigali. 30 ans plus tard, on ne peut oublier évidemment que ce génocide était un génocide de proximité où les voisins assassinaient, massacraient leurs voisins à coups de machette, à coups de gourdin. Alors comment oublier tout cela? Comment reconstruire après autant d'horreurs? Peut-on pardonner? C'est la question que j'ai posée à un jeune Rwandais qui est présent ici dans l'Assemblée. Écoutez sa réponse. Bien sûr. Pour le Rwanda, bien sûr, nous avons déjà pardonné. Nous vivons avec les gens qui ont participé dans cet génocide. Nous vivons ensemble, tout le Rwandais. Nous vivons aussi avec la communauté internationale qui n'a pas quand même aidé le Rwanda à stopper le génocide. Pour le Rwandais, c'est bien sûr. Nous avons pardonné. C'est pourquoi nous vivons. Voilà pour cette interview signée Régis Dorat qu'on retrouvera évidemment dans notre édition ce soir. Et vous venez de l'entendre dans cette interview, la question du pardon, de la réconciliation est centrale car les victimes de ce génocide connaissaient souvent leur bureau. Laurent a apporté. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ne s'est pas rendu à Kigali ce matin comme annoncé erronément dans notre journal de 13h. La RTBF présente ses excuses pour cette erreur. Génocide ya Rwanda oyo bazali ko vanter yango totali yango et l'équipe presque na ba chaîne ya minene nyoso tout balobeli yango partout balobeli yango c'est comme si génocide yango zalaki extraordinaire to yebi commerce ke batouana batali mabe. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de génocide rwandaise oyo bazwana mitu ya ba makaku bazwana mitu ya ba chimpanzé ba tsawana et bima lokola mitu ya batu lukuta ya. Mais pourquoi on ne parle pas de l'Holocauste qui se passe chez nous au Congo? Bango au moins c'est un génocide, bisozali Holocauste. Holocauste c'est plus que génocide, n'est-ce pas? Oh, bazoko bomba, bazoko continue. Plus de 15 millions de morts au Congo. Yango mutumo kasolo bele yango. Yaya.
Ce qui biso votre ben mboka na biso te muta kolobela biso azate. Chers confrères, journalistes, influenceurs, nyonso tout. Tala bino influenceur à TikTok, tala makambo fa bolobela kande yangoyo. Pour n'importe quoi, biso vanter ça loba makambo de la Congo. Comment est-ce qu'à l'est du pays ça ne va pas? C'est à cause de nos richesses, à cause de la richesse. Oyo, République démocratique du Congo, ça là, est et Angola, bah multinationaux, bah prochainement on va vous expliquer, hein? Les négro-africains, néocolonialisme, ndenge bandaka, comment est-ce que nous devons dire non na makambo oyo, ba minde ba liko sala biso. Ba liko sala ndenge on a pona ko yiba ka ba richesse na biso. Est-ce que ceux qui ba na voie normale, to te que bon la voie normale, ba ko ça la yango te, il faut ka ba bo makabiso, ba si saka biso. Et tout ça par quel moyen? Par appui. Il y a ba faire na biso ba africain. Entendu les africains noirs, ceux qui ont costé qu'on dit makamba oui, et puis si pas si ya ko sakalate, to ko zonga na makambo o spécialement na ba édition na biso ya oyo et ko ya. Voilà. Totika la kaka na makambo ya Rwanda na République du Congo et pas wapi et comme ici ba Congolais à Brazzaville, ba Congolais à Brazzaville mususu ba tout kamina mutem batali ya kosilika pona nini parce que 980 000 km² oyo Congo démocratique, non pardon, oyo République du Congo a pesi bongo na Rwanda a exploité pour l'agriculture na élevage dans misala misusu. Yaya, est-ce que bilanga ya Rwanda, il faut bien que ça la République du Congo, bilanga élevage ya Rwanda, bien que ça la République du Congo. Est-ce que président congolais Denis Sassou Nguesso, bon ça ni livre ya empire yima touti, oyo bazaki na objectif ya conquérir d'abord Afrique centrale, ils a dirigé par Batuti na Batuti et puis Afrique mobimba. Nous surtout sur appui ya ba multinationaux yaya. Est-ce que vous voyez que 980 000 km² et ça plus que ville ya Kigali. Bango beaucoup de journalistes bango ba kamba et comment est-ce que République du Congo et Kondi makambo? Qu'est-ce qui est caché en dessous makambo? Yaya, ba Congolais à Brazzaville, ba voisin. Bien aussi maël était avec ba Congo. Ba voisin, les voisins. Voilà. Tolobigaka, on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Je crois que quand le cola, Makambo est la République démocratique du Congo, les Congolais à Brazzaville, mais on ne sait pas. Réveillez-vous, c'est le moment. Autoloba quitter, Tolobi. Il y a tout le là aussi quand solo o ya pasi pesinga mutu ko soya ko sakalate ya ngona lobaka chaque fois ya soki papa za d'abord moi bunda nanu bunda obunda pour ceux qui ont été lobby bana na yona mwasi batika la malamu bana batika la très bien. Toyebiki balobaka babotaka mwana babotaka motema tembe ya solo lukaka bana basala bien ata mukie wana otikela bango pona bana basala très bien et ça la kapasi mingi soki papa akufi omona bana bakoma bantelantela bakoma mitelengano wana kobeta PCT pa ya ba mama yo ezalaka moi si azalaka femme de ménage bien sûr so papa ke musala atika la kananda ko mesika et comment papa la bon moi maman peut luka quelque chose oye ba ko se positionner. Oui c'est vrai que ozo aider papa la ba charge mais ça peut mal bien pour na yo malamu pour na yo parce que quand la mort vient oye ba rater ce qui papa azate on met déjà une femme oyo forte oyo à travers déjà to loba yango kala ezalaka pasi au mona moi si a osala misala oyo mbali basala ka mesika boy et comment na misala ya basi na misala ya mibali ba souté parce que basi ba koma ko sala misala oyo basala ka na mibali basala. Vous comprenez? Et qu'il y a le premier ministre na Congo, Azali Bongo, moi si. D'ailleurs, malgré Balobi Azala nationalité doutée, je te conseille que dans l'édition il paraît, Maman Judith Azali belge. Azali belge, je te conseille que dans l'édition Oyokoya, mais Azali Makambo Oya il est loté. L'histoire de Robert Elayo, Azali Bandeko Imbale, Azali Bongo, Bajimo, papa na Bango, Abotaki Bango. Il y a une bosso bango bazaki misatu il y a liboso na bango mibale ba jimo moko ya mobali moko ya mwasi et comme ça la circonstance quand salaka papa na bango asali bongo asalaki accident brusquement akufi na dela ya musala basalaki vraiment na moyete papa mutawale ko bunda yango mama tangu pasa na bon moi lukaka pe osalaka moi quelque chose
kolinga to fala osala basi oyo bafandaka na ndako kaka mobali osala nyonso tu papa pe craquer na situation lelo oyo lukaka osala kata moi quelque chose pona osunga ka pe papa soko tiki papa ya kana surtout likambute akoya nango kasi jour ya kozala te ekozala difficile pona yo lokola mama oyo tangu papa wana sali accident akufi lisolo ona yeboti nango pe Margot aya koyoka bakameleka na morgue poto banga bakunda shaka Congo awa lokola vanti yoka bakameleka na morgue awo koyoka nende kwa osala na morgue tangu papa na banga kufi bake bakundi papa alors après liwa ya papa vie ekomelaki bango difficile ya kosakana te heureusement kutu papa ava kufa atikaki mwa eteni ya mabele bazalaki na lupango ya bango moko bazalaki ba locataire te mais kolia ekomaki difficile ya kosakana te et comme qui difficile à consacrer les qui n'aient moi si brebi moi si ce qui moi exacté comme à son mobile oatika on est sur là pour moyen de vivre à ta mobile oyo à qui mobile ya niveau na yote okolinga nini okende na yaka pona ozo moi quelque chose ya kolia famille comme qui mbilinga ba comme qui na niveau ti ya kolia kana ba délestage ce qui ba o mi ba les 4 non ya ni boss non va pas ça na maman na bango ce qui ba o ba lelo l'autre ba obali makapasi yaya soko zuma mbongo muki oso tu roules carrosse bana basalaka très bien moi ça très bazolata cela ne veut pas dire que tu es extraordinaire ozuka opportunité grâce wana parce qu'il y a des gens ba olukata mbongo ya muki wana balia bazoko zo yango te tala lixo trobeta oyo ba koma olina ba de stage soki ya liboso na mama balelelo lobi okomona yeba mapasa balé mais maman ote maman ataka ote maman ko ça moi 2 jours elle était à pesi ba oyo balé passe la kaka bien mais grâce à la qui tangu papa akufa ki déjà bango bazaki ba diplôme d'état déjà bazaki ba diplôme d'état ya kataki classe pour y avait pas moi est-ce que bango ba ki moi mikolo mais bazoluka moi va vivre kaka alors tellement de difficultés et les kaki ndek oya suka dès qu'on y passe à mobile à non, moi je ne peux pas continuer comme ça. Vaut mieux vivre tant qui est bien que de vivre longtemps la souffrance y a bouillé. Avant de qu'on s'est renseigné. Nayoka rabaloba système où il y a courte joie. Mais on est courte joie. Ceux qui montent mon là-bas Congo après ça rabatou qu'ici ceux qui a 5 ans au René pendant 5 ans après Koufi au René 10 ans Koufi à Luki ba recherche non ba sou ba na kolia toufi. Bakenda kolia kaka ale kaka azoka mbongo ba aluki azoko mona te ti ayo kutala na muninga moko boye kama sola ayo ebite za ngo facile da so ke papa mo kuna donc papa wana na kimbantseke soki pangwana akopesa yo makambo yaya muto fa na kimbantseke moko akopesa makambo ndeni donc bientôt na lobaka opesi makambo aussi makambo kompona raté. Il n'y a rien n'est pour rien dans ce monde. Il y a vie et comment vie, il y a intérêt. Vie et comment il y a intérêt. Ata uzana moi si nandaku. Ata uzana nan intérêt. D'ailleurs, moi si nandaku, yo mostaka so moi sabota raté déjà yaya. Au moment na ba famille na yo ba ota mulunge kuna. Eza nini intérêt zali. Uzana moi si oh girlfriend chérie au pesa galo remonter à kocha poa intérêt zali mozala mobali nandako soki mobali bo pikile ki ba okundu ba zo sala kate moi ça kokima intérêt kaka yaya oza kuna na musala saka musala o mu patron linganga mingi patron linganga mingi pona osala kaye musala kitoko intérêt na intérêt la vie ezandengo wana mindele bali mundele nga mingi ete alinga ota linga ne musala osala kaye mingi est-ce que komi to solika pembe ya tela ka bashemko mundinga na wana mema na kimbantseke pa papa wana mwana ulingi mbongo pome ate ba opesa mbongo bakoko ba opesa mbongo asali wa kusala babisa bino condition na ezali nini condition ezali yo il faut olalaka na bibembe yo faut que na morgue au moins chaque mois mbala moko ok et bembe oye kufi et ça là nota 5 jours te okozwa yango olala bembe wana ya mwasi alors pouvoir voilà et que se transmettre pas na yo donc on a toujours na pas okozala mbongo kosakana te mwana bimaka na ndaku ndaka na ko luka wana azonga kite jour wana ayelobi nango
nzoka mwana tango ba yefende wana ake ko luka sa yo sa kena ba morgue o ya Kinshasa ba morgue ya Kinshasa ya njili akena ba morgue autre tanga kombote bref akena morgue ya batu basala kana morgue basaka makambebele yango wala kolinga kate ebembe na bino eumela kana morgue mutabuna kofi botena morgue bosali ya ko kantaka teke o morgue wala za hôpital a munene morgue za hôpital porque morgue ezali morgue ba morgue no surtout basala coopération coopération na betel solo awa oyo papa moko ane ko ya azue ya lorsque bembe ba jeune fille moins de 23 ans a kufine ngo azue akenango asali lango 3 jours aye kozongisa ngo na betel sur solo mo a ndeko moko boye oyo comment est-ce que ba ne ko teka batu biloko ya kati donc la morgue ba coopération ezalaka ya marque na marque ndeko ala ki a coopérer morgue ya useno pesanga mbongo autant akei pa lukia bundi azimbongo wana pesi autant ba pesi accès à côté na morgue useno ebemba sika ya ngoyo ba jeune fille ba ngoyo azue bembo tala bana banga répéter azue bembo wana basali na ye amour comme se doit te yokaka kutu ba msuba na ko tamwa na bembe na kata bi ba mituka na bango ça on ne sait pas basangai na ebembe wana tango asanga na ebembe wana ye ezali ebembe me ozomona isko amoni yango lokola mwasi normal tango ake sili azongi epa ya papa wana kuna na Kimbanzeke papa na bino na sala monde déjà kende yo moko komona bref ndenge mwana mbali wana akomaki na mbongo okondima te bapesa ki soki pe porter main magique so bapesa ki pe on ne sait pas mais si biso mwana mobali wana akomaki na mbongo akosaka te azalaki na ba boutique ebele na njili azalaki ba boutique ebele na Matete na Victoire la kota bongolo wana tina ville tina na benga ngoni galerie présidentielle na ville ba boutique ya osakana te abongisi et pas na bango lupangu abongisi lupangu ma normal mais ça va yesi koyo asomba ki lupangu te mais ma campagne kaka après ko futi na ma campagne leki na ya mwasi li passa na ye a côté si classe de l'université à Kinshasa azongisi atie gérante Yaya abandi ko gérer côté ba changu lek na gérer côté ba lemba ba bongolo kuna ba ville console lek na moi si azongi a côté classe de l'université à Kinshasa abandi ko kendi asombeli lek na ye Jeep Range Rover ya 6K 00 km leki na ya mwasi autant mwana Jeep wana vie komate kitoko osakate batu ya quartier ba yebi bango ndenge visa ki mabe mais ba surtout ki petit o vie bongi nani ngo kotuna azoka ba vie parti ba encore maman président encore ba ta quartier ba congolais président o petit na biso to monene nga kola ki ba vie zoma eloko ya ke bana mikolo oyo na lobaka yango chaque fois mwana o azala moins de 30 ans pour mwana azala mbongo afutela donc azui mbongo wana wapi a moins ka azala mwana ya bato o bayibaka mbongo oui c'est vrai ba cas exceptionnel zanga raté mais futela ka kusala mo angel to beta di solo ya mwana moko na Afrique du Sud azala apeka en pierre ne mwana azali basketter consommer a se retrouver bou na mbongo o ezala ka lisoto beta ezala chaîne na biso yezala chaque 12 heures fa ko ta na Chirake a côté ta Chirake ba fini ki epa yo bimba o ya kendaka Kinshasa amona ka ebembe ya bato na nzela abadi ko benga kombo kitse bembe wana esa la chaîne nationale solo ba ninga be beta pe solo wana ba kitse bembe akota la Chirake be bata be onde ko na été ba beta nkuba ti akufa maramoka ya ndengu ya ka ndengu wana alors hier akomaki na mbongo doki afa na ma campagne lupango ye moko ko duma ba shikara des arado vip kitoko chaque mois awe ko na morgue même morgue wana do ba morgue ba neko zo mbongo attaquer te patron déjà ba ko trouver nga di corps moko ye awa ya fimo ya 18 ans et ça ne ça va la soya quand ngwa donc yes c'est bon si ko ça là que maman na bango abana ko sambela ça rabino maman il faut ça la maman ya mabondeli maman ya ko sambela maman ya mabondeli maman sambela ka bon to ba te mingi ma sambela ka maman il faut sambelaka maman il faut sambelaka tika bana boka nzambe mobala foyer na yo et consort jour où on aller quelque part ba bengiye
tango abengiye na bengiye mama na bango abengiye nini kuna no papa benga awa leki no ya mwasi asali accident na poma tete oh bebe nga on poma tete au moins ozo kuta côté ya baté o bataka monument ya Lumumba wala côté wala babenga ngoni go ba côté wana ah ekimi ngai ba côté ke ma tete oke poma tete oke ma tete côté que le limiter côté de bonhomme wala bakoto babenga ngo komo mo wana asali accident mortel Jeep ya sika Range Rover et pandani et finani ya kosakate leki nanga azoya azaki ba course ba ye famille sika wana ndenge Range Rover et panda et finala ki okondimate mais leki na ye akufi ya mwasi ba bimé siko leki ya mwasi on est obligé au kataka là on veut pas bimisa mais Michel alors de grande surprise. Petit sœur, il passe malgré à Koufi, mais à ce qui va blessure pénate, nous autres on est intact, mais à Koufi. Peut-être hémorragie intérieure, on ne sait pas. Bazui, Bakeko Tchayengo, na morgue moko, Songolo. Et pesa qui est souci à Kosakalate, à Linga qui petite sœur naye, ma casse va souffrir naye ensemble. À Linga, na bolingo ya so Linga petite sœur ya solo. Pour petite sœur naye, elle a involve le makam naye wanati. Aliga qui a solo aliga pédicé na azala pena bien la vie ayeba qui un jour babloka simbi ata kufi na ye bon promettre pédicé na ye azala malam azala qui a pris de 20 boutiques azala qui très bien au sakanate pédicé a kufi batela mort azongi sur comme terrassé azongi lui aussi ne croyait même pas ayeba qui te que ele on est bon pédicé ça accident kaka tondiri non sait pas azongi le batanga bavandi Batoubaye matanga koso moko abe ça va na rola la awate il faut la kende gola la sikoyo na ndakunanga lilo paye baki na butu wana ye il faut emwe ko il fallait ki asala ba ventir na yake lukasko ebembe ya mwasi e consort tangwa keso na ndakuna ye avandi na ndakuna ma campagne wala imoko a témoigner avant de sa sieste bona mbeto ko de la petite sœur na ye amoni kaka papa wana ya kimbanseke nganga wana abimeli mbala moko ebisi boni yo sava ah petite sœur no akufi kasi yo ebite ke foko na mbongo ndenge za wana donc ba juillet po aya ko salela yo mbongo ba moni ke yo olingara petite sœur no wana makasi alors ebini ba kampu oyo ba pesa kaka mutu oyo olingaka. Bobino essayer quand ça va mboka bino et c'est ça on appelle les choix ndeza liwana donc pour na pouvoir na yo le ko la petite sœur ba jouer comme la monde noir déjà pour na siko yo za pouvoir makasi ndego okende wa mikolo oyo olie ola ane bembe mususu fola ane bembe ya petite sœur pour pouvoir na yo et mata susu makasi oh abingala la bembe ya petite sœur na ngai c'est impossible abino et pas la monde na biso impossible za la kate non ça sera possible on se benga petite sœur na yo mais la petite sœur na otepe ozaza mutu ya monde oya biso koto il faut là naye soko la ite faut pona soit yo moko kufi to olali boye ba toi so boti mezo ba so kufa okolinga te atali bomengo abi soit bomengo na aussi la nosu et pour kufi atali comme un président bomengo asa neni il faut il est obligé ya ko ndimaka bi savanga na ki ya ke sava sala ya ndengo wana ndeko ba la tikali a raisonner sikoyo. C'est un prévu à Kundale qui est après des jours pour Azaki Nambong. Alors, hier, a poussé Sikoyo. A poussé les petits sœurs après 10 jours. Pour la Nini, a exécuté mission au Batindi. Sikoyo, les mal étaient quoi? Il y en a qui est trop sire. A yeba gite ke elo kwane koko melaye. Soka yeba elo koko melaye. A linga so accord a petite sœur naye. A ke osana morgue o ya mesana wana ngoza facile. Mais ba cheke kona morgue musu ya luxe. Talaka mwana leki ya mutambonga kufi. Siko badi ko luka moyen akenaka akorompre siko batu ya morgue musuana pour la pesa. Alors tolma et pesa ki mawa sakrate petite sœur na ki pe gentil abala pe o kabela mbongo wa malik makuto ki et comme ki batu bazoya na morgue lokola nguba. Chaque fois ya na morgue asa cérémonie on a kuti batu kuna. Akuti wa maleki ba na morgue on le bemena ka morgue. Donc chaque akenaki 3 fois azokuta ka batu ya famille ba ça do moyen exact. Moyen exact. Yaya soki mutala mwana elaka soki mutakanga mwana nzambe asala toujours miracle alors
aye ko prendre morgue un certain jour na ba 17h ah ben justement ça va ba 17h nezali wana donc vraiment morgue ba ça mingi te ba 17h ba soko ye au sala opération na yo afuti pe mbongo oyebi ke na ba 17h excusez-nous na ba 17h ya jour wana ndeko mobali li passe aye pe à côté na morgue dans la côte d'Amok, Morgan a bimselé ma petite sœur naïe. A tia on a ça suivi hier glisse pantalon a bandi ko caresser ba partie intime ya ndekonaye bemba ndekonaye consort. Excusez-moi. Tango bandi ko caresser ba partie intime ya ndekonaye bemba ndekonaye ba tara mutna mok bolumbu n'est-ce pas? À comprendre était porte ya morgue fungwami ba fungo de porte à mota di mama na bango a kota tant mama na bango a koti mama na bango a ganga oyo sala nini awa azangi malo ba ndi ko trembler bolumbu mama na to agangi ozo sala ni nande ko na yebaki ke yoba mbongo ozui et ça ba mbongo ya normal ta bengi la kombo mama elle ne revenait pas mama ta agangi siko bu mama piquer la perte de connaissance à koyiwana tango ma perte de connaissance to mama gangaki ba to ma libanda ba yoka mwanda mnamba ba suba infirmier so ba pite ba yoka ki mama asai makelele quoi alati siko bilamba tanga ya koti ba kuti be mende ko na yowana na ye abi non tanto ye bayebi ke bayaka la mort ko sambe la pone bembe console so non qu'est-ce qui ne va pas non maman a quitté donc il a monné ma sœur na ngabo en tout cas elle a quitté on a piqué crise c'est vrai bazui maman ba kena est-ce qu'on a hôpital na urgence alors lui était obligé de partir parce que soki article wa maman la moki et au scandale a sala ki a monté accueilli bati me na urgence tant maman ko la un peu plus tard ba faim ba ye maman pa lo ba keloko moté ba fani nie konso ay bo benga nga mo ala nga mbali aya ba bengue jour ali bosu maman salaki 3 jours l'hôpital wale be mane ko na morgue 3 jours l'hôpital il revenu na morgue bo benga mo ala nga mbala ye ba bengue jour ali bosu ayete yam balé yam sa ayeko ya tango aye donc akoba ki frustré amone ko la posa bokili esili ye katitaye tant maman ye à un hôpital à yebisi mama esi pona nini osali makambu wana pona nini olingi osala makambu oyo na ndeko na oya mwasi yo muto bomaki ndeko na yo pona ba mbongo to na ye mama na bomaki ndeko te do mama lobi atake mama epesi epasi mwana mobali oyo abandi ko betela mama li solo mama papa kufa pona pauvreté ta abeteli mama makambu nyoso tu nata oleki na kufa ebe utelo ko mokote Maman, ce qu'il avait en condition et qu'il a besoin de ça, na lingana ke na leki na morgue o la sala ka makambo wana na yeba que je m'attendais pas c'était obligé de noter na kokufa ngai moko na ngona ki lokola leki na sa kufi je pouvais le faire consort moi na ngai ezali boye pona nini na yebso ke pona soki papa kufi mbongo il faudra okezwa kisi on ne sait pas chaque chose a son temps yaya ozaki na siècle sa baninga bokoli muninga komi na mbongo ne kwa pa ndeka komi na mbongo lelo yolo bi okoma na mbongo te mutaso Mercedes lelo yo ko somba après 2 ans et ça Mercedes c'était so mutuka te mutaso mutuka le azu musala lelo yo sali 2 ans 3 ans la galère 4e année ozu musala okoma na musala te faut comprendre le quoi tango asidisika ko yo sa mama na wonde ngwana ale babengi patron nini kuna boutique ya njine ziki boutique ba boutique na enyo surtout eziki ba ude ko kala mingi ta la galerie présidentielle Montepelaki bokomi est-ce que bokomi Montepelaki la galerie présidentielle ba boutique na enyo surtout eziki biloko na so disparaît bon ko disparaître c'est trop dire ba mitu kala yo so ekufaki à côté à des mutuka boy mutuka epelate à des mutuka ekufa dans les vito mona ya ngombo la mutuka bana ya sika mutuka sikepeli moto boy ndengeni yaya mutuka epeli moto boy ndengeni mutuka oyo de bartene problème mutu wana zo mutuka ndengeni donc bref biloko na enyo surtout et beba ba boutique zika ndaku mbongo zika na kati garantie
asali garantie mbongo futa ezate ba bengani na ndako heureusement bana lupango ya famille ndeko wana basala eloko moko te azalaka na normal mais azonga na ki pauvreté na ye azonga na ndako ya famille pour na bandela vie à zéro siko akila faute tokoloba nini tala lisolo oyo tobeti ya tobeti lisolo oyo totani kombo ya mutu te soki ezali lisolo ya famille na bino eke tobeti yango mabe likambu te tokozana soni ya kozonga te papa Fiston lisolo wa ya famille na biso obeti yango mabe muta expliquer wana kosi ezalaki boyebo to kozonga poza to bongisa au monde RTBF azongi pas bongisa ke président Félix azalaki na Kigali monsieur beto kozonga pe uzaka na soni wa te merci na yo mutu na biso je crois était yo lisolo oyo bomba yango pour yo moko te partager yango peut-être ndeko moko na ka oyo ekosunga ye akobika soki pendant les sola ko beta benga biso ya to ko beta lisolo yo kaka ndengo to beta yango comprendre c'est que bien merci na mamari da Umbilarize Pelende qui a été au four et au moulin yemoko na caméra yemoko na réalisation yemoko na régie nyon surtout les lobes na pokwa lelo allez tokutani prochainement pour la numéro mususu ya radio Lokole Masolo d'ici là portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Kombo nangai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokole. Il s'appelle Michael Josh. C'est aussi pour s'habituer déjà vous bien go Michael Josh. Logo to griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque na marque kota bongo na et pas Michael Josh surtout bilamba ba sécurité nyon surtout non besoin kota pas Michael Josh au komona yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Ti le 30 avril Oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre bongo batunde ba liko sobo ba montre talaka montre haute résistance montre Oyo okoko tamo na kata mai okoko pour na mbula okoko soko na mbula na nkona plage et kolongwate confort benga Michael Josh pour na ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais Michael Josh a sali promotion sika boye kaka 50 pièces te ata partir à 2 3 4 5 pièces benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile soki ozali na moyen ko kota na site ya Michael Josh te Michael Josh LLC benga biso to continue au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh voilà ekendaka ndingo wana pona yo muto mitungisa ma poison en nzoto to bateli yo poison to yo ke na affecte wapi benga biso toko chayo en contact kama ndeko o ba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais yaya famille to tika kala baninga otikala kala makambo échanger est-ce que comprendre anti poison ezali benga biso o to loba kité tolobi. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha Pelende wenjo